maman Nicole Yefa Moi Pesanza émission Kitoko Sokende wapi Charles Koto Dieudonné Imambe Alino Kobo Naela Kotier C'est la cabine émission Tozo Kende wapi émission eza pour un changement de mentalité eza vraiment pour permettre biso to avancer na 4 mentalité moko ya malamu eza ko bakisela biso pe 1 plus 4 na ba famille na biso 4 na ba limbisimo mukie 4 na ba relation na biso alors merci mingi na bande komisusu bokomela kinga ba misusu wa maman Moisanza ozomona na te vraiment moi ba occupation ezalaki belé na semaine oyo alors on a vu vraiment tant mingi te ya kolekaka na ba direct mingi pona to solo là des fois pona ko bakisa na ba 1 plus bonjour maman ma sœur grâce bon mère bonjour kana mami Ifomba alors bonjour na bande connaître sur ba papa ba maman vraiment na sepeli encore vraiment ko kuta na bino na direct à lelo parce que isunga kabiso na ba 1 plus mususu des fois to mutoko kazate mais nzambe permettra pe ba makambo belé des fois inspirera moko na moko mayele sagesse msoyo kilikambo pa muninga esungi yope alors merci vraiment mingi na bande komisusu na moni bo se déranger moi muke maman Moisanza moi ba silence boye 3 jours ou 4 jours au côté direct parce que ba occupation de na otilo ba tout à l'heure ezalaki ebele direct ba kota rango pona esengote direct ezakata mozo koto zo sala ba émission eza vraiment pona ko éduquer bandeko ko baksa 1 plus ko éduquer kutu dans le sens que muto aza koleka oyo a sepeli aleka na direct faut azala na iloko oyo eza vraiment ya malamu pona ko apporter na ba vie ya batu alors vraiment tant on azaki na ba occupation belé na ko sala kaka ba direct papa mabuete vraiment tout ça kango tant on peut ba inspiration ezalaka bon nazolo banga tote mais parce que batu misu basala kango parce que aningi à se faire voir ba monaye ami lobela ba misu pe balingara d'abord baya ko abiser ko laksa que non awa na ndenga ba direct et comment vraiment ba place pe ya ba compte à rendre et comment ba place pe ya ba ngana leki na leki bango nyonso mais ce que direct à maman Moisanza na yaka par inspiration bonsoir bonjour papa bonjour Kanarine Mukamba na yaka par inspiration vraiment na ngaki na banda na sujet oyo menengi na beta sete na ba ndeko na biso nyonso ba africain ceux qui bolandanga moi mingi ba misusu na comment qui semaine passée que police azo surveiller ba Facebook ya batu misusu alors nazo ko insister et comme elingate misusu ate maman Moisanza zo alobi boye c'est que hier a eu problème na famille non nga na eu problème te ezala bandeko belé oyo bazo ko garder ba vidéo tant vous avez ko beta c'était botindaka ba vidéo ya ba mitakala te ba vidéo ya ba agressive wana ya bana surtout botindaka te ngako tuna ndenge na komi ko mona ndenge police siko akomi vraiment ko surveiller ba compte misusu pe na ba Facebook ngana lobaki yango na bandai ko lela depuis soki ba ane yango na lobaka biso ba africain surtout ba ndeko na biso ba congolais okomona arozwa photo ya mutu azu vie privée ya mutu atia moi miso na page moko boye sans autorisation ya mutu wana ezoko na ndenge ya loi vraiment okoko betela mo prison parce que ozoko salir réputation ya mutu okoko dédommager même image ya mutu wana alors batu misusu ba mona ka ndenge ndeko moko tutozo sola na bonsoir papa Rikine Miela abi maman Moisanza mbila akiparapenza te bonsoir la patronne la madre donc mbila penda qui parana été makamna biso bazwa non bazwa ka bongo te 2017 eza 2017 2018 eza 2018 2016 eza 2016 okoki pe kozwa emsu photo ya mutu peut-être batu misu bayebaka ba loi te nga peut-être batu nga Moisanza soko sali lobaka mutu asengeli yo esquisse to lobi Moisanza tika kaka lo elembisa kaka peut-être supposer na ko memelo na dossier vraiment na zuba avocat makasi vraiment na tiemba France Suisse Angers donc na préféré na sepela na monio na ba 5 ans de prison ba 2 ans de prison même otiki famille na yo
pona oyebake ezala babiloko misusu badeplasaka baline te. Alors tant le roi nde tozaka entre biso ba noir moi kolembisa moi muke tika no kaka ekosala nini, mais ngai nazo insister encore, nazo ko insister na ko ya ko étaler makambo misusu awa te. Bato baza déjà bazu déjà ba appel la police. Soko za na video ya mutakala oza na photo ya mwana moko ya mukie ezala mwana oyo mundele wana ya bande ko abize na ye ndeko supprimer. Soki po oza mwana mobali oza yo moko na ndako olingi kozwaka ba photo wana po misusu pe bazo ko privé bango ba garde bana muso akabona na mwasi mais amonaka bana sikoyo yo oza na ba photo to ba video wana tout le temps ndenge koma na biso na ba ami na ba Facebook partager yango na tie thème oyo ozo pesa confiance na nani mususu ba oti ko piéger kaka na police ami kaka ya pamba moni penye africain atie na ye kaka photo atie na ye nini boye nzoka ne bango wana. Donc emso oza na kati ya Facebook yo ozo pesa confiance no na nani yango na ye kotuna même pe question oyo parce que monde oyo tozali bandeko na nga ata na ndenge batan oyo ndenge tokomi biso kaka baafricain mutu topesa mindele mayele biso kaka baafricain mutu tozosala ke même na niveau baleta balwa mosusu ekangama ebalukela biso makasi kuku kana félicité Nyongoni. Alors vraiment nazoloba boy pourquoi parce que batu musu bakomi kolela musu poza papa ozwa pe garde bana musu subiyona mwasi bozalaka te musu bozalaka pe wana boswanaka sonaka pamba bowelaka ba droit ya bana. C'est le moment yangoyo, c'est le moment yangoyo vraiment que obanda ko supprimer kaso ko zo ba vidéo ya ba mitakala ya ba menace ya ba viol. Donc tout le temps to bazo tindelo vraiment conseil gratuit na comment qu'en semaine passée la bibo ke ba mbila zawa bazo filer batu bisusu bazora ka makamnde ngwana mais ba misusu pe ba kutani nango baza pourtant obiso to komi ngape na lobaki ngo pe bien nazo répéter na ba ke nzambe il faut mutu mwindo o afandaka na poto awa koyeba quand même que article oyo eza ko interdire loko yo parce que awa na Facebook ngana koma komona même biso ba africain biso surtout ba congolais ko fingana e komelo ko pamba miso ko exposer vie privée ya mutu sans autorisation na ye ndeko nanga ba mama ba papa boza na bana na bino na ndako comment boko kolinga ju mususu ba débarquer wetango likambo yake la kakate oyebi est-ce que nani ozo pesa confiance mususu audi ko simba touche akalisa ki ami azalaki na ye azalaki ami normal njoke ezaki ami mbila oyo vraiment que non azo luka vraiment comment ya ko coincer ye na vie kozalaka gangi te gangi na sens que misusu que non na likambo ke ozo mona ke ozo sala mabe mais ozo mitia mapeka e kozala na jour moko kaka moye kaka muke e okwisa yo pe ki gangi kwei ndenge Samson Dali dakata ki kaka force asuki makasi pesilaki. Alors na vie na yo ozo pesa confiance na nani même na Facebook place boza nani aza mina yo nga avana ya boye avant peut-être makambo ekomeli batu oyo nazoloba na bino ke bazala ba photo bana mike oyo ba police bakomo kanga batu bakomi ko kena ba audience ngana kete ngana sala ke mission depuis na WhatsApp bande ko nanga soli ba yebi ba mission na uti ko alerter bango la bi to sala très attention awa na réseaux sociaux eza ya koyinda. Coucou Tantina Marie motema ya papa la biso di benga 5 ans de silence. Ah, ouais, tous les makambu sous na légèreté, s'il vous plaît. Ba papa, ba maman. Na yango na thème oyo. Oza ami. Donc, nani opé sa confiance. Parce que, ah, ouais, même na Facebook. Donc, na ebi papa reki, oui. Mais, ami mususu wana. Ndeba mususu bayaka. Oko tindela nga vidéo wana te. Oyebite mutazo senga yo. Ata la soki vraiment po bakomi ko traiter batu le temps na moment o bandozwaka ba avocat o lo baki ete ngape batindela kinga pourquoi o supprimer ngote to ete ngape ni na zaboye ngape na sala nanga makamwa bakoma ko traiter o pédophile bakoma ko traiter yo msoza papa moko irresponsable maman moko irresponsable parce que ozo ko accepter ba biloko aboye na ba portable na yo na kati ya ba vie na biso toza na besoin to yebaka banani otopé sa confiance. Pourquoi?
parce que na kati na monde oyo tozanga na bino na moni bato misusu bazosala très attention te vraiment bandeko na nga même na kati ya monde oyo ya Facebook nga nayebisaka batantine ebele batonto ebele bato ebele soki olingi osala motu na vie confiance to ata babiloko bandenge botalaka babiso soit dia bato biso basalaka baémission mpo yebake mutu wana aza vraiment mutu moko très honnête na vie faut parlaka sur ye eza te ke non ate mateya kaka mamo isanza parlaka kaka mateya conseil non faut confiance eza eloko moko basakanaka nango te ntango ozopesa mutu confiance ozoconfie mutu meme likambo mobali na yo meme ami oza na ye na Facebook pourquoi na yo koloba likambo parce que bato mosusu bazovivre na Facebook bazovivre ngulungulu oyebi no te ami na yo oyo oza na ye aotravaille mpo na nani est-ce que aotravaille mpo na mbila mpo afaire koniokola mutu na yo kofaire chite yo na bamakambo mosusu ya bamerde ebele sikoyo yango na ye kotuna question oyo ya sujet oyo parce que toza na début année to bando kota 2018 na ndenge moko ya malamu ezala bandenga ba merde te parce que na yebi pourquoi nazoloba boye parce que awa ba congolais ba africain ba brazzaville ba angolais surtout na Facebook bozo vivre ba ngulu ngulu il est temps bofungola miso yeba nani oyo amini nyozana ye azo sala service ya nani po ba misusu ba oya même à travers na ndenge ya ba émission ndenge nazo te ya boye mais baza na bango te ke no bato malamu bato miso pe tozomona bango bazoya po mutu mabe lelo na monde biso tokomi ata soki oza na basusi na yo baproblème na yo soki aza na ye mpe mutu oyo afrenaka bavi ya bato soki aza na ye mpe mosusu mutu oyo alingaka mpe pasi ya bato akolakisi yo te ke no na elongi ke omonake ngai nde naza boye na kofaire souffrir yo non yango nalobaka toujours bato botalaka bato baémission bolandaka na vie soki ozomona moto azobibeta tolo nganganga aza moto akose méfier aza pardon bandeko aza moto oyo yo koki kopusana ta pembeni te bomoni ngai mo isanda nde naza boye nase méfiaka makasi nasi napesa signe oyo c'est pas moto nyonso to te na niveau ya Facebook to na niveau oyo ya baémission eza te mpo botala nga te mais il faut se méfier ezate na ote nga déjà émission nga po mutu po ate yanga nazala séduit natalaka deux choses na vie ya mutu natalaka d'abord simplicité ya mutu wana okoyeba na oyango okoyeba comment parce que mutu soki azolakisa ngai azolinga emsuke no bato oyo baza wana bazala moke ye azala monene donc déjà nayebi te so nakofana ata 1 minute nakoperdre temps te parce que tozo vivre na temps na monde moko eza trop complexe et puis tozo vivre na mokili moko bato malamu baza mokie bato mabe baza makasi na vie na yo ndeko na nga na milieu na yo na entourage na yo ozopesa confiance na nani ozopesa confiance na nani est-ce que oza sûr na makambo na yo vraiment ntango olobaka ya bana na yo ya couple na yo même na ba Facebook bato bino bokuta na bango bazosala ba émission est-ce que boza sûr que bozotombe vraiment na bato malamu oyo vraiment okoki no kozala no vraiment à l'aise pe olali pe pongi po lelo à cause pe même ya ba émission mutu mususu okoya okonfie ngana mobali na ngai boye kutu azonyokola bana boye aosala kutu boye kutu ndenge eza nazopesa bino ka code nazopesa bino code mpona komona emsuke no bato misusu diable a changé façon ya kotravailler yo ozomona moto wana asala émission non aza moto asala émission te mais aza si ye ya mbila alinga yeba yo kaka misusu façon na yo ya vie privée na yo ya vie ya bana na yo et puis comment ndeni akokobanda sikoyo osutuka kaka boye bazoyebisa madame ozoyeba te nani alobaki mpo bakotouche proche na yo pardon proche emiso bandi kobeta masolo ya vie na yo alors emisusu te en tout cas vraiment nakendeki koconfie pa motu boye mpo nazalaki na moment ya difficile alors nani oyo yo soki oyebi ke na olala pongi na nga l'aise malgré motu oyo napesi confiance akoprotege nga parce que ntango topesaka confiance toyebi ke bon nzambe alobi na biso maudit soit l'homme qui se confie à l'homme
alors mutu ase confiaka na mutu aza mutu oyo neti ke non oyo aza modi aza mutu oyo azoyeba te ke nzambe mpe existaka. D'abord toyebaka ke d'abord nzambe azali mais nzambe adisposaka bato oyo bakoki koyoka yo bakoki koede yo. Sikoyo nga lelo na ye mpona koloba ke non mokili ebebi nazo koinsiste lisusu monde oyo boza na Facebook eza ya kobeba makasi ebele soki bofungoli miso te soki boza prudent te bokozwa baserie problème na bavi na bino déjà bamisusu esi ebandi. Alors nani oyo yo ozopesa confiance même na niveau bafacebook awa vraiment motu nyonso oyo misusu ata même ata na baziaka baémission ata baémission pourquoi nazoloba boye na ye pourquoi nazoloba boye parce que bato ebele baya malamu te bato ebele baye kosunga bato te mais bato ebele balingi bayeba bavie privé ya bato bayeba yo eloko nini osalaka mpo lobi base moke na yo. En tout cas vraiment na bandeko na biso bolingaka eloko efrapaka te na vie oyo nyonso engengaka ezaka or te elingi oloba te ke misusu ke non motu wana misusu ki aza suive ebele nde nzambe aza kuna te. Nzambe afandaka na vie ya motu place ya simplicité place ya orgueil te place ya mafinga te. Esprit ya nzambe eza ya salite te, esprit ya nzambe eza ya ordre, molimo ya nzambe eza ya ordre. Alors eza nango simple mpona kosala différence. Nga nazosala différence ndeko na ngai yo mpo ozolanda ngo kokosala différence nakokoya kosala émission te na te yo makambo ete ngai naye kote yo likambo oyo soki bosali très attention na Facebook te eza na babiloko mosusu ekotourne mabe mpo na bandeko mosusu parce que distraction eza makasi na niveau asala direct ndenge eza boye ami na nga boye ndenge eza boye mama ata soko omoni moto yango azosala émission azote yango olingo confie makambo na yo parce que nazoloba boye lisolo na koloba ngo te mais bo saisir oyo nazoloba bandeko na nga faut tozala très sage parce que toza ba noir toza na bolingo ebele te. Noir alingi komona mondeko na ye noir asouffrir baza moke oyo bazozala na bacompassion ya komona ke ngai mama mo esanza nalingi mpe ndenge eza boye nazwi eloko oyo na partage na tantine Anne Marie. Tantine Anne Marie libenga naza na souci boye mpe abombi nga baza mingi te. En tout cas na vie na yo okosala eloko nyonso tu mais eloko oyo penzaki okozala très prudent nango na vie likambo ya confiance place oyo ozokende kobeta masolo na yo place oyo ozokende komona moto place oyo yo ozokende omoni kaka motu mbangu na baémission azosala badirect na ye baconseil na ye yo wana kaka mbala moko po bandi kosopa moningabo oyebi te azotravaille pour qui boyebi te bandeko parce que ngai nazoloba nanga kaka vérité oyo ke parce que tant que mwana nzambe bato oyo baza pe na service ya mabe bakokofungolaka pe bato makambo mosusu oyo eza baréalité te. En tout cas tozwa wana toyebani na ndenge ya bareseau oyo mais ekozala malamu mingi mutu na mutu azala prudent na vie et puis koyeba kopona nga nalobaka toujours soki oza mutu ya baproblème okoluka place baproblème eza soki oza pe mutu ya baproblème te okoluka pe place baproblème te ezali oza koluka kimia monde neti mutu lokola nga mo esanza nalingaka vraiment baproblématique te nalingaka te. En tout cas nzambe asengi biso humilité alobi ke non so babeti yo na litama à gauche opesi na ya droite babeti yo donc elingi oloba ke non so mpe basali yo mabe olati komikitisa oza na humilité eza te ke non kozongisa mabe na mabe te earrangeaka situation te esungaka mpe moto ya mabe te mpo achange lobi mais mpo na vie na yo kotia beaucoup plus sentiment te na mokili mpo moto akoboma yo moto akoboma yo atosekisi ye lelo me lobi yebaki yeka moto akoboma yo parce que toyebani bien te tokanisaka ke toyebani bien mais toyebani nanu bien te. Alors bo se réserver un peu parce que message oyo na ngai koloba kaka parce que moi épidémie moko ya émission belebelebelebele badirect belebelebelebele mais bozoyeba pete bato pete oyo nani azose présenter liboso na yo misusu tolo ya basentiment misusu mpe alingi kaka ndenge eza boye
asepelisaka moto wana me azoyeba te kotala nani oyo aza digne ya kopesa ye mpenza conseil to implice. Kasi nga so nazalaki moto akosala bémission te nde nazalaka ata na 2 ou 3 personnes to ata 2 kaka pa mama natali mpe na Facebook na nga to basalaka bémission nazojuge bato te. Mais eza na bible ezoloba na biso nature mpe il faut enseigner biso. Donc tant moto azoya na ba orgueil, tant moto azolakisa nga na leki, tant moto azosala babiloko moko bete bongo yo siko kozwani po bible elobi on donne que ce qu'on a. Parce que moto aso aza na orgueil yo ozwa orgueil parce que molimo ya nzambe basakana nango te. Tant yo fandi place bazofinga yo ozwani oka mafinga. Au moment où vous bozo fanda boye mais bozo bateke non moto wana aosala boye pourquoi aza na service ya nani. Oye bato fanda na Facebook na yo pe passe bakangi pe Facebook ya mutu yo pe wana nzoka yo po kei na kati. Donc tout ça là très attention parce que tozo yeba te nani nani aza nani lokola to yeba na bien te. Et puis il faut méfiance ezala plus na vie na yo na makamyo sozo sala conseil gratuit. Vraiment il faut méfiance surtout na africain parce que biso ba africain ceux qui tozalaki na première départ ya amour nde continent wana ebonga nde tozimboka lokola RDC ibonga ozomona RDC eza na problème aussi peuple yango ba congolais bango moko pe baza na ba problème surtout na ba réseaux sociaux o baye msu po basola makambo ambuka na bango basola ka bazala sensibiliser moko na moko o mona kaka baye lisusu na makambo o eza na sens te. Donc tozo yeba na kaka bien te. Donc zala prudent nani opesa confiance au côté 2018 na ngulu te faut zala vraiment sir na nani amini ni yo solana oko solana mbila. Et puis, s'il vous plaît, nga ebite soki bato biso si baleki na video babeti sete mais nga na beta sete mbila za na kati ya niveau sikoyo ya ba Facebook ba komi vraiment na sévère nde moment nde YouTube komi so otie video ya mutakala ba omona bazio yango ba supprimer YouTube ezo supprimer ezo saka na kutu te. Ezaka ndenge pe bandeko na biso ba page na biso misu ya ba congolais ba yeba na bango te ba misusu ba dossier na bango zaka déjà na mbila donc batia na bango mitu makasi misusu bakosuluka kaka ndenge bakoluka bazolandela bango moni mbila zolandaka malembe likambo et puis ntango akomi bamoko akangi yo et puis babandi kobimisela oyo na baoyo ya ba 2 ans ya ba 3 ans lokola bamisusu bayokaka te tozobelela bonsoir mama titina tozobelela bamisusu bazomona net ke non bato bazo saboter ba vie na bango bazo salir ba image na bango baza te nzambe baza juste pe fidèle un jour à récompenser bango justice au salama yo msozolo na mabe okubuka mabe yo ozolo na malamu okubuka malamu peut-être olelisi moto po osali réputation na ye image na ye bafinge na internet mais peut-être après lobby est-ce que moto wana rolela biso ba africain o sola nanani est-ce que amino na Facebook ye bien so ye bien te méfiance na vie na yo ozo confier likambo na nani via bana via mbali na yo via ya yo moko kaka ngulu te po to suka kana ba problème atongi ngai na yebisaki ebo non mutu na ngo ozo confier na yo vie na yo na il faut tala na soka ozo mériter azo mériter yo ezaka ate oui na moi mutu osala émission yo na ka ngulu na yebisa na bandai koloba ça fait bané que on a Facebook bato mabe baza plus que bato malamu même ba émission belé eza plus ya mabe ya sorcellerie que ya nzambe vraiment eza mingi te pourquoi eza bongo eza pe façon ya ko bloquer ba vie ya bato ya ko combattre ba vie ya bato lisusu vrai chrétien vraiment na nzambe ata azalaka te neti mamelo te bayebaka ye toujours na humilité
donc na façon ka mutu wana ndenge azali okoyeba mutu pe ya mabe okopanda ozalaka na basigne ya baindisi mosusu okomprendre ke mutu oyo aza ya nzambe te. Donc message ezaka po efungolo miso parce que toza na temps moko mabe ta mabe makasi ndeko susi naza na susi na yo ozolanda nga okoya na piège ya bato mabe te. Yebaka na vie na yo confiance na yo pesaka na nani pire petite na yo azo mériter vraiment confiance na yo pire vie na yo azo mériter yango parce que eza na bato misusu lelo bakenda prison avoué likambo moko boye pa mutu wana tellement azalaki innocent azoluka moyen aprouve yango amema yango na façon mosusu me mutu oyo aya kobetela ake koteka ye ake kosambwisa ye parce que ye akanisaki ke apesi confiance epa mutu malamu kosolola tosololaka na biso me ngai eloko nazosenga kaka mutu oyo yo ozopesa yo ozosolola même baami na bafacebook bandeko surtout na Facebook boignore te Facebook surtout na Facebook bambeko na ngai boza na bato misusu wana baza bato oyo baye vraiment po emso akwense yo bakwense yo nazobondela bapère de famille emso ozala matata na mwasi na yo emsusu ogardaka bana ngonge koki fini la récréation biso baafricain ya kopartage na bavideo ya mabe pamba 2018 eza 2018 2017 eza 2017 tozokoma ngo botika kopartage bavideo ya mitakala botika sikoyo oyebi te amino oyo kozala nani soki deya basi basible yo deja bayebi ke yo mpe moto ozalaka wana mosusu tout le temps oza mi akome na motu mosusu oyo mpe asalaka yango mingi ndeko tomibatela nzambe abatela biso elingi oloba te ke oke koluka baproblème ape nkombo ya nzambe akosalela justice bongo te nzambe asalelaka motu nyonso tu justice soki oza vraiment juste mpe na nzambe ozotambola selon baprincipe na ye selon conduite ndenge nzambe alingi confiance na yo na nani ngai mo esanza nde naza bwe nakosolola nga na mutu me nayebi oyo nazoloba mpo lobi nakoya na piège te so eza conseil na tombe ke tosoli na messenger na yo conseil pardon parce que bato misusu baza bato oyo ke non faut vraiment kosentir mwa eloko moko boye ozobomba mpe mwa plan de guerre na yo obimisa te po oyebi te lobi yo emso olingaka kaka okende kosola makambo nyonso tu ya yo yeba mpe kobomba mwa mokie emso okoprotege yo babimisaka nyonso tu te faiblesse nyonso na vie balakisaka yango mpe te okokolala na ndako na yo na nzala me emso olakisaka moke mposa nini obombi na yo lelo bato ebele bazokufa bazosambwa bazokabwana mpona batrahison mpona manque ya confiance esika apesaki motu ayebaki te nani azopesa ye confiance voilà ba vie parce que nga nde nalobaka boye vraiment loba eza mwa pasi ke nazwa na problème na bato ebele to nabebana na mutu moko boye soki ezalaki mutu moko nayebaki bien te mpona kopesa confiance donc ateyinga mpo lobi nazala prudente ndenge moko mpe fo tosalaka na bavi na biso mpo mokili oyo ndenge eza boye soki oyebi nani mutu bien te kokende kokumba nyonso ya yo te na maboko na ye epuis bato mosusu kotala ye kaka boye bakeno oyo aza mutu ya malamu parce que façon oyo azose comporter façon kaka oyo ndenge nini azaleli kaka aza na ye na komikitisa epuis komikitisa na vie epesamelaka mutu nyonso te mutu oyo amikitisaka na vie aza mutu oyo atambolaka d'abord na kobanga nzambe parce que ezalaka na mutu nyonso te yango nalobaka toujours bandeko na nga
ba émission ba biloko bele botalaka po mutu po apeso conseil il faut boyoka mutu wana parlaka plus po na ye na kosola na mama moko na bi oko teya na yo mutu mais témoignage na yo place ozalaki na place ozokende eza très important yango nde mutu ekoko rassurer mutu ke changement ezali ngai banda kosala ba émission o na parlaka beaucoup plus pour na ngai preuve ane bozomona misusu na ye pe na mwana nazolakisa bandeko na nga bamama na biso bapapa botala kutu savon boye huile boye masque oyo boye nakoti mpe lisu na vie privé na nga moke parce que eza bongo nakokoya komisala kisente nakokoya koparle sur bato plus te alors ke nga moko nazoloba nanu mokie to nazoloba pe te non confiance na yo ozopesa na nani mso solo mutu na Facebook mais oyebi na yo te mutu wana soki azofile vi na yo oyebi te po ateka photo mutu mwindu surtout bandeko na biso pe ya mibali misusu oyo bomba misusu pe nazo mélanger te bomonaka ba photo ya basi te misusu omonaka mwasi moko sexy mais ozoyeba te ke yo nde vi no nde mutu bazofile yango yo nde mutu bazotia yo ka ozosola na mutu misusu oyo aza derrière wana. Alors biso ba africain surtout ba africain misusu tant basalaka pe makambu ba misusu bayebaka te bamonaka liboso te yango otikanga na yebisa yo na temps oyo tokomi vraiment il faut vraiment qu'on se réserve et qu'on sala très attention et surtout na Facebook bandeko na nga mikolo ekomi fini la récréation parce que zaki na bato misusu bazwaki batana bango même ba ope bazoyoka te toujours un jour ba misusu pe ekozala vraiment bakobanga omona pe mutu oyo misusu ndenge eza na page oyo babandeki kosala boye mpe batika babanga parce que badécision misusu ezoya na sens ke mpo bible mpe ezoba oyo mutu akolona yango obuka mabe ntango bato basalaka bato mabe bazwaka ntango molai ya kosala bato mabe me nzambe mpe ntango akoma akobeta bango ekomaka mpe pembeni mbala moko mpe baleli me kosala mabe bato misusu bazwaka mpe ntan nango mais yeba kaka na vie na yo ndeko na nga vie yango na yo kolobela même sur Facebook même si vie na yo ndeyo ya Facebook faut yeba opesa confiance na nani parce que na Facebook awa toza ba ami toko benga na msu ko sola ndenga ba messenger to msu to bengani mais toyebani penza bien te mais kozala pe réserver eza pe mabete et ko protéger yo et protéger makasi yango biso nyonso tozwaka ba sujet ya omona ba piéger mutu omona misusu bazwi mutu wana ba piéger na messenger misusu abengi camarade na copine a piéger pourquoi parce que toyebani bien te eza Facebook toyebani bien te soko oyebaki mutu wana bien ozala l'aise na ba ami vraiment bandeko na nga na koloba témoignage komeli vraiment tonton na biso moko te mais vraiment bozala prudent apesi ngo autorisation te na kokoloba ngo te eza kaka mpe toyebani bien te moto ozopesa confiance oyebi te nani oyo akopiége mais bosala très attention na bafoto ya bana na bafoto bamitakala na Facebook na kopartage soki oza na bavideo wana banda na année passé ti sikoyo essaye kofase yango parce que likambo ntango ekomaka toyebaka te ntango mbila akomaka likambo moko akendaka na makambo ebele donc boefase vraiment na bolingo ya nzambe boefase peut-être makambo mpe ndenge ezokendele biso surtout na communauté na biso baafricain surtout na bacongolais buzoba bamoni ekoti mingi mabe ekoti mingi bato misusu bafani na poto nde nalobaka soi-disant baza bato ya poto mais bayebi na bango mpe baloi misusu mpe te donc baviole baloi na bafaso ebele alors nga mpe yango nalobaka next nga motoka moisanza nde batiaka bango mpe bato nga biso kotieno ngai peut-être boya kolobaka te mama moisanza ya mabe lembisa mpo na kokotia mpe bafrancis ange kandi nazoloba na memi envie dire sauf oza no père de famille mère de famille mais tant na memi envie dire na sepe bele bapesi yo 2 ans ou 5 ans de prison oyo condamné nga oyo ata 3 ans ata 2 jours apamba na moto aza vraiment na baresponsabilité na famille eza ebele ata même 5 jours eza ebele mais moto aza prudent amonaka de ya mosika amonaka be mabe mosika ndeko
yeba komi batela nzamba batela yo longwa na mabe po nzambe lobi abundela o malamu a protéger yo vie na yo na bana na yo yeba nani oyo ozo confier vie na yo oyo mutu ami oyo zalaka na ye oko se sentir à l'aise olali pe pongi lokola soki oza na bitidi ya koyeba batu bien te conseil gratuit na koko pesa yo se méfier. Se méfier parce que pour être protégé yo. Moi nga mo isanzane na zaboye même na mboka o na za na Suisse na se méfier kana batu presque mingi na la sali so pe na yo ke misu likambo moko boye bien te na kosola na tout droit parce que na za hypocrite te na koloba no vérité tout droit ici liwana. Mais na vie na biso eloko oyo to sala ka très attention ezali place ozo kende confier makambo vie ya bana na yo ya mobali na yo ya yo moko et puis na Facebook ko négliger te parce que ba combat yango nde na zolo bakaka eye pe na Facebook bato basala ka ba émission net ba biso émission ngo pe komi ko bima lokola ba mbinjo bato oyo baza ba problématique o baza ka ba problématique na balibanda bango nde lelo ba koti siko na monde pe oyo ya ba émission pona siko koyeba ndeni ko tia ba vie ya bato misusu na kati ya difficulté. Alors, il y a un azolo ba, muto aza sérieux, muto oyo vraiment aza muta problème te, au fond de place oyo peut que émission wana eza éducatif, place wana que non bazo muto wana aza muta problème te, azo ko enseigner pe azo ba ça implique na kati ya vie na yo. Parce que ezala ba biloko misusu awa bo ignorer te, mbila osa musala na. Awa vraiment bo ignorer te. Po ezala ndeko mobali oyo a cause kaka ya photo ya mwana wana ya oyo mundele wana bande ko abize na ina sima azu problème nango yango nazolo ba ke bandeko na ngai pe oya mibali bo kengela kabana bo sala pe très attention soko oza pe na famille nazo bondela bino na bolingo ya Nzambe tango na komaki na soki 2 mois ou 3 mois passé na yebi susu te bandeko misusu bandeko zonka neti maseki na komaki parce que toza pe boye Nzambe des fois a révéler biso des choses cachées na lobaka ngonga des fois Nzambe a révéler nga makambo ebele misusu au moins makambo ezo ya na place ofandi yango na komaki siko batu misusu bakomi vraiment ko payer yango na ndenge ya justice. Donc pourquoi? Parce que eza na mopepe moko ekoti awa azo solani na mbila me akasaki ami normal ndeko nanga tozala éveillé on a été sujet on a lobby nani oyo zo pesa confiance oyo émission zo sola na Facebook o émission moni mutazo sa d'émission déjà mutazo sa émission il faut vraiment simplicité na vie na ye nazo pesa signe wana parce que c'est pas donné à tout le monde. Monsieur soyez comme moi Isanza nga lata biloko 1 euro nga couronne eza 1 euro nga nini o ezali ya na pakola mafuta oyo ozomona eza pesa mi mutu nyonso tute mais batu misusu akosala nyango te aya koloba likambo ke non nga na sala ka boye alors eza makambo ya biso. Maman Nicole Yefa, moi pesa ça émission kitoko sokende wapi Charles Okoto Dieudonné Imambe Alino Bobo Naila Potier Claudine Kino Bobo Naila Potier Isla Congolaise Nalota Potier Floride Pointario Mungana Mwangina Mona Masko